Na cadre ya vacances parlementaires naye honorable Mao Ntwene Oyazali Bongo élu ya Kinshasa na circonscription ya Selemba Osalaki descente en hôpital général de référence ya Makala ex sanatorium. Bozaba détail na reportage signé Fiston Perron. Ah oui, profitons de ma vacances parlementaires naye honorable Mao Ntwene Musulweyi député provincial élu ya circonscription ya Selemba ou effectué Kilobieleki véritable descente en hôpital général de référence ya Makala ex sanatorium et Sikawapi ayamba maki kitoko avec un pacte paix idéologie. Molobeli Yabana Selemba ou Mao Ntwene a affectueusement appelé Soso Yamboka Matembele ya Simandaku ayamba maki na médecin directeur général P a effectué qui descente Oyo na ba objectif ebele entre autres visites et évaluation P ya ba remarque pe recommandation o epesa maki awa il y a de cela 3 mois passés. Il est vrai si j'ai qui peut soutien il y a Libanda et puis bah soutien il y a gouvernement congolais mais le de ce pays lango na moi l'instant où tout le monde qui est bah où a sali vraiment il marqué même biso tout le monde après passage na biso il y a 2-3 mois passés tout le monde sima na biso usine il y a oxygène oh peut-être na ba atelier pour profiter pour y avoir oxygène. Oxygène, tu es qui ou tu as quelque part, car oui, à campus. Et le pays na sanatorium, c'est vraiment quelque chose de bon. Oh, tu peux croiser ma beauté. Tu encourager, tu s'engager vraiment à Koba pour contacter bateau ya moni qui bako sunga. Il est pendant na sanatorium pour atika bilembo malamu. Et les partenaires de de par-ci par-là, quelques-uns au Bossali, ils ont déjà ébélé pour continuer au Sala. Et chez les Mao, dans l'hôpital, dans le sanatorium, et vous appelez Valère, il y a Malamo. Et tous les gens à Kinshasa, c'est ça que Kinshasa est équipé dans l'hôpital, puis à Malamo. Dans le cadre d'activité sociale, honorable Mao Ntwene, président de ONG Congo de l'Espoir, a profité qui n'a passage dans l'hôpital général de référence Yamakala pour la prise en charge puis paiement. Il y a des factures, il y a quelques malades où il y a rétabli totalement pour la manque, il y a des moyens financiers. Sali un mois en gros, bon exaté papa sala. Mao Ntwene oumela bo continuer oumela. Zamba mona yo papa. To se pelo le bena biso e ko kisabi e. Mao Ntwene en avant. Ça c'est ça mon classe ndenge sali. Libérer biso. Papa non quoi mi papa. Ana kota ambobe ko raté. To bala ke sila mbongo exaté. La papa yo ko bimisa biso. C'est mon aspect moi. Masamba amema Mao Ntwene na Selemba autofota ye nekala lebaki na biso na kati modele lebaki na biso ekokisami Mao Ntwene nzamba pambola ya bakisa oyo ngapena zongi so umela papa umela donc na ye bisio kikukondi na ye so e umela wala kai bangwa kokisango. Comment j'ai mis ma maman a dit à qui c'est pendant la la maladie donc ça il y a des mois on dit que là moi bon on fout de ma partie et dit mais bon on fout et ça dit pas les bidets les gars va faire ça pour sa mission tout le monde a mis sa mission et on est repère son papa merci à vous mais là honorable hein OK
tangu toyebisaka bino ke Selembao ezalaka se na mutu moko botiaka tembe vérité ezalaka tetu maontwe neyeyo matembele ya simandaku toujours proche ya population na ye contrairement na bakuyakuya oyo bazongaka awa kaka na période ya baélection po na ko distraire population ya commune ya Selembao na yango bana Selembao balobi sanction mususu ezali kozela bino ti bokolela rendez-vous na 2028 noko noko ndima maontwene matembele ya simandaku epesa zuwa ti yo